gouvernement na biso pe gouvernement batianga osiko oyo ya gouvernement oyo ngapena mukonzi na bango po kasi baza bawale prophète de laisser mambolo baka omona ba conséquences na ngo yo fanika beaucoup ma pression na wala yo mono minoma te ba noma ngai wana nomination pe ba wala to kaka yo mamo akopoza ba wala mbote lobelo nini lobelo ba na téléphone la Instagram na moni photo yo na télé Instagram photo la ngana abenga inga ala besoin filmer vous faire la vidéo pe longtemps pas mais wapi vile bajinani okima na njela okende kama maso yo sa presa bajinani to sensibiliser biso to ke biso na kana mandala la na soutenir na prière zimbe ya ngaboliya na katanga na tapia ngata di ya ngati te akele ba mo ibale au bon na ko ngata mais na soutenir en tant que moi na ngota na ndondo je suis chaque jour et puis je parle là où je peux parler comment on se va faire des comment là ba ba beti l'élection l'élection na déjà ya makele le trouba yi de l'élection de ya lobi magado ya rolemba je vais ba 10 minutes ba 5-7 minutes oui c'est passé à mai kamba za mutuna leki na nga propre parce que yo so moi ça le tient ibaya te ba tili bon na rotani na pe la petite na nga star alingi makambo trop donc tango ya solo ali polémique mingi comme bato balingaka bamoni bosolene par vidéo prophète ozoseka makasi c'est comme si bosolene na azoki mpa na zumango boye andeko aza mwasi na biso. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Votre humble servante Maya Waema, la maman de Grâce Oricia et des Précieuses, vous dit bonjour de partout où vous nous suivez. Bonjour, mes salutations de cœur. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous les abonnés fidèles de Miji Media TV. Dans notre nouveau numéro, aujourd'hui, nous sommes encore avec le prophète de la nation, prophète Denis Lessi. Avec le prophète Denis Lessi, nous allons parler de tout ce qui concerne le pays, tout ce qui concerne la musique, politique et divers. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. N'hésitez pas à rester branchés. Vous allez suivre le prophète Denis Lessi. Comme je vous avais dit, je ne suis pas seule dans notre nouveau numéro. Je suis toujours avec le prophète de la nation, prophète Denis Lessi. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour papa, bonne santé. C'est bon. Santé grâce bien. à ça va. Bonne église. Église, ça va. Plein dimanche. Oui, bah, tu vas répondre. Évolution comme comata vraiment par rapport à né baloba qui arche quoi. Te bana kala arche na e batunde ba te po ba s'occuper na ngote ba oko sapé parce que chaque dimanche na salle direct la salle live dans l'année live la salle live donc ça la direct ouais. Et c'est quoi évolution existe ça dimanche ou bien non mercredi na samela kuna vendredi to na tapis na si to fanda na ba kitite to lela pa nkolo pour na ba programme na biso ba problème ba maladie na zo prier pour na bango et puis dimanche tout ça culte action de grâce invité pe Miji comme ça Miji Media et dimanche l'église tous les services va clip va qui en direct et la possibilité zate te problème mais ate mais biso siko to gera ba presse na noté pour tout ça presse na biso moko et puis tu wana bon na sens de mabete parce que mon toi aux images première interprétation a été na de la chaîne moko bayaka ba zoom image ba everna tout ça ba commentaire papa to moni vidéo moko zo circuler sur yo na musicien na Koffi Olomide ezalaki yo to zaki yo te po ba ko so pe makambo mingi te zanga tukutana Koffi semaine passée nakenda otala ye pona makambo ya matanga ya Cindy ko souhaiter ba condoléances deuxièmement nakenda ko kutana ye po tout monde na pekala troisièmement nakenda tuna ye ko solana ye pona makambo yo elekani na TV o ya lobaki et
na arena na ye na ke nous rassurer que ceux qui ezali kaka ou pas et puis ayebisanga pourquoi akotaki na pas ya Bahati apesanga motivation ya raison. C'est comme ça que ayebisanga bon tokutana oya na ndako tokutana comme nga naza occupé na matanga yo ya veranga ndela ke tokutani tosololi par rapport ebele mama ebele onaki nango na motema webse na yebisi oye paza nango yebsinga na souhaité bonne chance pour la arena na souhaité ba condoléances pour na Cindy et puis pour na Bahati yebsinga effectivement akenda ko s'inscrire pas comme membre aza membre raison jour de bana ya kufaki Bahati est venu le soutenir donc ayeko soutenir ya moni na sima bandaki ba camarades muso à pouvoir ba été meilleur quand même à continuer à soutenir Etina Souka et mon humanisme de mots c'est peut-être yango akenda pe ko tia poids pour de façon que tant ba mon appel ko fina parti on a ezo pe en plaire bon to solo siko biloko yo lo ba na TV abi bon na congolais na lobby que bilaya mabe dans mon livre na lo ba moi si akala kala ne veut pas dire que azu moi si musus présent non ndenge kana zo lo ba denle ça passer na ya kala c'est-à-dire il y a tongo d'après explication na ya pesenga que na recorriger ngo na yebisa batu bongo ndenge ya lobaki et puis mais na analyse nanga na trouvé que Bahati banda kofi aloba mutu moko apekisi Bahati apekisi kofite a blâmer kofite c'est-à-dire yemoko aza content na maloba et le aza content na maloba et pourtant yaza allié à il y a président. Quelle hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie là? Donc président il faut que parce que tout le monde peut bon et belé hein. Tout le monde va bon et belé à jouer en va pouvoir avoir paix à zapper na bon on est avant mais à travailler presque entreprise et belé il y a beaucoup isaïe presque ba na rôle banini ba hôpitaux il y a cher il y a beaucoup isaïe parce que ça la contrat n'a parlé du peuple ba kenanga na hôpital naïe. La députée Nyos va sénateur a fourni ça ba avion biloko rolia. Donc c'est à la société naïe ils ont limité on a des fournir ça ba biloko rolia. Géré par moi si il y a sénateur moi à côté na monsieur Bandundu et puis hôpitaux ils ont géré par bana bâtiment dans un docteur na Sonas. Bon voilà bien longtemps Kofi a lobby il y a eu ko récupérer Kofi dans sa banquette na ba kutana na Cactus c'est un restaurant moi nani avant bakutana akutana ina nuna Israël Mutombo vendredi après on a parlé du peuple il fallait bakutana oui entre 14 et 15 heures et puis akutana na Kofi pourquoi peut-être pour préparer malobana ya kosenga pardon ou quoi na éviter mais na sala ki na pona zo ben fo na zo donc bato ndengwana azali opposant, azali allié. Mais un allié, je vais vous critique publique. Comme Mabé. Pour moi, on a senti que Kofi a été franc avec moi. Mais côté on a gardé qui a très bien. Donc moi, je trouve que l'hypocrisie est ma casse na politique. Il y a une présence à l'attention. Ce qui m'a membre ne critiquer, c'est que Bahati apekisaka ministre moko boye azalaka FDC boye ayebisaka président que biso tout soutenir ya comme candidat mais bataka ye na TV na ye monga biza hypocrite mais yepe na tour na yepe babiloko ezoloba bato a parti ne balobi ya lobaki na TV que président de la République ndenge aza wana président de la République aza mutu oyo biso FDC tulingi azala candidat na biso mais on a pe flatterie pour azamuti DPS deuxièmement yé moko parti na ba ngoloba mikolo ke candidat na biso zakaka Bahati ça dit koto alobaki pour calmer koto bato parti na bazoloba ke yende candidat yé moko ça dit bazo contredire est-ce que ba kotizaka mokonzi c'est-à-dire c'est une façon de montrer que balobana ezaki mango yé pe candidat président de la supérité en 2023. Ce qui va s'aller on par Sony, mais c'est pas un bazaba lié, il faut beaucoup de vérifications. Donc voilà, là on a quoi le cadre. Vous prophète d'Inde, c'est le soba le boss à la présidence senior. C'est là on dit maté.
Nandimate parce que bon, on a besoin de bon politique. Naza prophète, nazo analyser politique. Je contribue comme ça, mais aller participer dans l'équipe trop dans la politique à Congo. Parce que c'est pas bon. Seni naza na technicité pendant la sénité. Na maïle nanango je peux réaliser ça, mais nana posa nangote, ba pesa ta mokuna. So gaza besoin nango ba pesa et puis voilà. Pasteur mokuna za ravie na hote. Et ave na ngai. Ya kati. So ina lingia kende président Seni na sali mabe. Tant que pour le prophète pasteur mokuna na bosolo politique nokaki abakaza mokonzi yenda yaki na église de réveil l'autre photo ça qui na mission tengela kinga bakomba bato ba ki na réveil. Yego da banande na réveil bat mususu ne ba banda réveil. Réveil ya zo lobana. Ezali réveil ya yena moko na yena kakenza o dodo azo diriger siko. Ezali réveil ya mboka te. Réveil ya mboka eza ba leader nango. On comprend ba papa kelani bazali ba Vernon bazali ba Adina Bala bazali ba frère Oton bazali ba mwanza papa ya Bosco Kindoma bazali ba Tambuluko ki bazali biso yo peto zali batu ya charismatique bazali batu belé bazali oyo yokuta cité ata kombote po yebi bangote bazali donc lui il n'est pas fondateur de l'église des réveils. Il parle de l'RSC. RSC est l'église des réveils au Congo. Il a titre ba pesi na plateforme na bango. Bobino bobo ya pasteur Dodo Kamba pour apparemment bakabwani bozali. Non, na boya na boy Dodo. Bobo Dodo ngana solana bien na kenda tin église na ye. Bobo bi prophète de l'Esia za influence makasi soka boye loko baninga pe beli balanda kona si. Oui, na boy Dodo te, na ndimi Dodo mais na masolo ya bango bazali plateforme oyo bana kati ya plateforme ya confession religieuse na kati ya plateforme ya confession religieuse dirigée par catholique adjoint nani. Alors kuna bisto ate kuna yende muta représenter l'église des réveils. Alors ya bazora ba décision ye bazala na kati bazali ko bazali parce que l'église des réveils wana Kabila muta fabriquer pour batia face na ba catholique na ba protestant. Nous lui remettons ça. Ngape batina ngana zo place wana na boya na bité na benka 15 amis non, moi je prends pas. Moi je vais faire mon truc. Vous savez qu'il bosse pour pasteur Sonika Futatina Zara liboso to. Non, ngana zaka na bango te plateforme na bango na ngana na kati te. Na tika kokota kuna te ngana banda avant plateforme na. Ngana za na 40 quelle année de fois. Et là on est dans la vingtaine d'années. Donc ils ont un rapport. Prophète Bawayo ndeni ozana kati. Naza prophète Bawayo te nazali nde président na bango. Ndeni l'exali non comprend peut-être. Bawayo eza bato ba combattant. Deuxièmement, mon Waro veut dire combattant. Tout le monde qui est combattant dans ce pays n'a pas mon continent. Deuxièmement, bazali bato soutenir artiste Fali. Bao wana pe na gérera pas bango. Pe ya gouvernement na biso pe gouverner batianga osiko oyo ya gouvernement oyo. Ngape na mon continent bango pour parce que baza ba waro. Prophète de Nesio Mambolo baka. Omona ba conséquences na ngote. Nasali. Yo fanika beaucoup ma président ba waro. Yo monomi noma. Te ba noma ngai. Wa nomination pe ba wayo to kaka mamo akomi poser ba wayo mbote lobelo nini lobelo ba ila nga téléphone la sur Instagram na moni photo yo na penye na Instagram photo la nga na été abenga inga azana besoin filmer bo so na vidéo pe longtemps apparemment to ça va 10 minutes ba 5-7 minutes oui que pasteur Meka amba za mutu na oti leki na nga propre Bosco ndio yo so na mwasa zo chela libaya te na chela bon na gosani na pene na petit nga za star alingi mi makambo trop donc tango ya solo ali pe polémique mingi yebi combien bato balinga ka ba monyo bosole ne par vidéo en plus prophète aux autres c'est comme c'est comme si bosole mona azoki on pana zuma ngo boye andeko aza mwasi na biso to botana ebana mibale avec Mike libala bane kufati tam so na rapport autour nanga par rapport à la famille bana banini donc on a sur les 15 minutes dans l'émission et ça qui est après émission tout ça na moni pas benga donc
azaki en pleine émission donc na osola la ye na yoka souci na ye makambo ils ont pleuré ande pona mbote lo bokoti na mbote te mbote lo bilango déjà que prophète Denis Lesi en collaboration avec Peniel bon ezamboka ya bilo Peniel Mbokeleng nani pe kisasa Mbokeleng nani bilo Peniel ye moko Peniel linga yango nga au moins na minute na za na temps et puis na papa na epende ya solo na papa n'est pas pasteur to a vraiment famille tous un problème na été à moi nanga comme il parle avec tout le monde il peut parler avec moi aluka ngai na Facebook na ba réseaux sociaux mutumo petit nanga ono Christelle apesa na gaga o ya travailler na apesa ki ba numéros ba ibsa ngate me ba pesi aye obenga ngalobi na nzela papa oyebi na oyeba ndeni kezayo nda bengi na vidéo amoni Isayo papa et puis PC intro c'est bon on va parler après dans la émission donc confidentiel obikema confidentiel na réseaux sociaux bimisa ngoka prophète Denis Lesi bomba ki likambolo baki mais yango na lobi na ngaza na besoin na nga to solo là non je ne crois pas peut-être mambabana peut-être tout ça pour yebi la papa c'est Mike apesa nga 15 000 bana bazao te baza kuna baze pa na Mike apesa nga $15,000 pour na pesa bana ya mona na kate na lobi yango na ba TV ndi papa sikoyo yozo pena $15,000 wana okenda tika ngo pa penye netazi nako tikele ndeni ye apesi mongo na bengi famille na bango na pesi ba communiquer ba ya abenganga babenga te lelo na ebisaki na babenga te obenga te to za ko luka yo muta opesa numéro azaite yango na za ko obligé na tia communiquer nga bonga na ke émission to kutana to benga na après donc on a parlé tout justement de ça et puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Hein. Ah, mais Internet, c'est quoi ça? C'est ça, ta crise. On a dit, ah. Bon, on a quoi un pénal. On a envie que quoi soit un pénal. Mais tout ça, là, pénal, pas ça. Vous allez non, papa, mon bien. On peut se gagner pénal. On a quoi soit un été. On peut soit un été. On se gâter. On se gâter. Ah bon, c'est quoi? T'es en plein au camp des huit cacao. Mais je suis parce que des stars, il n'y a pas de stars. Na papa n'est pas grand star donc siko ba amoni ba amoni flamme de feu ba mito ba no beba avant c'est pas bien prophète we weekend pia moi na nga uta na nzondo ngo za problème nai za problème nai ta no za problème no za problème na kende émission na yaka wa télévision de chaque semaine yaka pour ba polémique moi comment aucun pia na manqué prophète. Non, manqué te quel pala ba lega bongo. Là on a imité qui ndenga zole la bia tembo ah président bilo wala ndi abina yoyebi pourquoi la olelete. Na leli pour na mbongo te avait la expliquer l'émission pour moto pesa na mboka. A coquille jamais comme manquinga parce que ayebi jamais tout sauf ça. Donc moi na yo pende ya kati ya nzondo. Moi prophète Denis Lesi musique ni religieuse olinga nyonso ah cité toi kombo na go cité parce que na ozala juste te alinga bango nyonso na olinga nani pa oyoka nani bango nyonso o na zeli o kangela nga titre na titre nini o kosenga nga na yoka banzembo bon musique ya mondaine nde baloba ya mokini profane oyoka ngo te na ba nyonso siko yebisanga musicien nini banzemba musicien moko yebisanga ba album album wa Kofi oyo bibi yo président ba wa yo so bo se bon président ba wa le bigi bona ba oyo Kofi asuka oyo zo bimisa ko mwana wenza ni na eviter utotanga kumuno abandila kamera te na eviter arena yete mutotanga ki pa arena ezanzembo te ezali place azobeta eza place azobeta eza salo ya obeta siko papa yo ngolo ba ke musique nyonso religieux oyo ka ata mote te na yoka yo okomana oka ko préférer oyoka ba na yoka bango non na yoka ba matu na yoka ka ba ye moko Mike Kalambai na yoka ka Moïse na yoka bango tout c'est tout na yoka bango ça dépend opportunité oyo nini naza nango na voiture pour na yoka mais na yoka bango le coffee bango tout bambuta bango on a que pe mkomso ba que o préférer ozonga na batakala ki ba musicien oui banzembo inspiration mingi ezako ya ba mente eza ya ba Patricia Kala ko benga mana Yesu banzembo wana ya kala wana ezali na molimo makasi
lelo ba mélange comme trop ya ba musique donc mais quand c'est pensé moi ibabo bobo lingango na bien ngote oh serana Sero. ayemi kozanga yo ngana sambo no rappelo pour na moneti Tena au fait ebi. yo kango ti yo muto babi mikolo yo li TikTok mingi yo pour fait que lokali na TikTok Bilo nozo luka na boyo pesa yango na boyi ozo luka makambo no kana ninga mabete to so TikTok ya mabete mais ya mabete bona ba pasteur te yo poza mosali ti za kama ngana lenda et puis naza te yo mi mona yo ndo za un esprit fort koleka baninga bonde non espoir domination bien non nazo ba bongo te mais ngana muta télé banda kala ngana za muta télé banda kala na télé évangéliste c'est-à-dire tout ce qui est télé tout ce qui est nani na bien ou bien TikTok ezaka pona basi babina ande trop ba obina ba pesi me kongo bazo bina po bala isa ba loketo na bango bon ko prophète penozi pa téléphone banu za poko TikTok bon c'est biblié za makama nazanya matin na moto na robite au prophète na bien na besoin pe na mona réalité ya monde pona te yango il faut na yebango te na mona ba TikTok za ba application ya téléphone fona tala pona mona bona ebindeni bazo bina kaka bato yango na c'est que pena mikolo eza makambo solo yo makambo yo bakosela yo makambo te na ndenge mambibile balobeza ya solo na ndenge kasi na ndenge TikTok na confirme moko naloba yango na télévision bato na nga déjà naloba yango eza ba application na tala yango des applications mon satanique yo ko ce n'est pas satanique le téléphone en elle-même il y a deux choses où tu l'utilises bien ou tu l'utilises mal et là on est satanique même micro ce que ça on a ndenge mabe satanique so ça là on peut noter encore et l'homme ça dépend de l'utilisation que tu fais avec les réseaux sociaux bon pour faire des lisina ba mission na sotoyoka bango za nona poème te olinga mutu nyonso me ikamni ona Marie-Paul pire mutu na ngai kutu wana mpangi hotel na ye nakendaka yo balusa makambo papa non Marie-Paul ngana pomme Marie-Paul na pomme te ndeni oloba otangi bakiso Marie-Paul la non naloba ebongo te nalobi mpungu eza kisi ya succès et puis kisi wana on dirait nde ba Marie-Paul ba succès ba osala zo ya boy ba Hollande nalobi te kaza na kisi nalobi kisi wana eza neti ba succès ya ba Marie-Paul bazalaki yo lobe bongo bato ne ba interpréter na lobi bongo naloba nde bongo bo lelo to moni et puis Marie-Paul ye mo andima te kaza ye mutabutu c'est andima pete Marie-Paul ngai ayaka tiawa aya kotalanga mais prophète Denis net kala ondima da ba simbaka kisa mutu po beta ya ne siliti kisa mutu te kisa makofi kisa makofi betanga bon donc atika andima su kisite ndima ngoto ndimela ka nzambe nzambe na ngai yo penza za sione ngoza no kota lolo c'est qui m'a cassé ce côté mutu moko de ya combien de bateaux masumu na bango limisa bio yanga pe limisa quand un âme est converti il y a la fête aussi masumu ya mutu ane biki ya président ba wa yo longo me monti na lolo na kota muta liboso kutu na Congo ozaka sur na mon prophète na nyonso na asuma nzamba za lokumu c'est yo okota ngana okota lola na mute moni na lati pembe te na mute mapembe nani ngana nga bakese bongo you know you come journaliste poser nga bakese te nani nga bakese no te ngani na ye yo ye lingati ngani na ye continue guys likambo kabina maman livre bravo na mère mama waro non mama pe nani nandimaka ye mama Denis kabina ngo parameza ka pona batambongo te bata pauvre bato oyo baza na moyen ko se défendre te bakena cabinet pa maman livre ba peso ba avocat ba bundelo sini bon penda soliza pasi eza te kandenga maman livre akosa te maman livre akosa te ba miso sande balaka ke mituka nde bakosa yo netina nga balaka nga mutuka te nga gouvernement oyo bapesi nga mituka te gouvernement bapio bapesa biso mituka te bapia catholique bapesa dodo te bapia biso te bapesa soli te bapesa te bapia te obona bi gouvernement ba juste o bakofungola biso ta jakindala te biso ba chroniqueuse tozolela mabe bafungola biso ta vie na biso la tête de la presse et la vie jakindala muta nzondo ta uta journaliste na nzondo nzondo pe yamba fungola ko biso pe tozo chance ba to lokola
au bakena ba télé 50 wana ba Willy Makolo ba toala nyonso ba danzo de ba Vanessa bango tout ba grand journaliste belé au monde lelo ba utinzo jusqu'au président il y a ba ya oza vraiment na facilité au côté de la présidence na moni le beli mutno ko fiolo mide bo point au plaider pour la Jacqueline Dalate Jacqueline Dalate fa battre na monoko na période bino nde ba journaliste minoko nde bozo tikande monoko yo moni te ke mbuma za kuna ye pe to kwa visiter bango il faut que éviter ba maloba oyo bato ako profiter nango eza leçon pour na ye parce que il y a moni que toi na démocratie mais démocratie eza lokuta te mais moni loi eza loi mais eza na temps nango s'appliquera na mutu nango yo organiser bato tu baloba makambo bakanga bon papa Tshisekedi pa loba bokanga mwana wana boyelanga ye ligote bakanga ete po bayebi kaza grand leader d'opinion so ameki trouble obima donc batala pe capacité nde place oyo namoni ke bato ensemble il faut basa l'effort bakoma makasi na bamobilisation ti sikoyo nye mutaki yango ni mboko po beta tolo na moto po assurer ke baosimba kobunda bibutumba oyo yebi retour nango te faut faire attention la solo bitumba oyo yebi retour mais wapi bino ba journaliste bokubima na nzela te bokende osala bamarche yo sa président bato nyonso sensibiliser biso toke biso na kana mandala la na soutenir na prière ese nde akenda kolia na katanga wana esapi yanga ta dini api yanga dini te akende pa moïse balia mbongo na bapesinga te mais na soutenir en tant que moi nanga otana nzondo je prie chaque jour et puis je parle là où je peux parler bon jugement oso base babeti boye komaka mindono bana babeti etine élection pour élection etikali na 2 ans ya makelele tro bayebi ke si élection boye azobima aza deya aza kolemba aya kolemba na élection moya alobabasi bacalcule déjà calcule mbuma mpe ana 3 ans donc bacalculelaki etine élection avant dania yo loba ngo kimia bonzero osepela na otundi bongo loba ngo kimia mbuma lobe aza koloba pomme kasi bombuma eza ebele omajiza lela yo po nasepela nde po aloba bien bon Jackie omoni siko omoni politique nde omona bango so ngosala nete obimabima batiki bazendisi oyo na mai biso nyonso tokota biloko wana baprophète de leyango limwe na prison bango limwe na prison nalimwe te naza baoaa so bandi makelele tro balimisi nano batie na senga boye bakosanga su te mpo bayebiki asa umeli na azwa baprison nyonso yo bakatelaki yo combien d'année tenga te nga na kele na zelem kuna bakataka te babimisika mpe 2 mois me babetisa ofimbu wana zelem amona makambo batoni na bama ya moto tika mama bango mpe bakinomeka na bave mokunda bameki bayoki eloko yango na babarnabe bambuma bazwi yango mbuma mpeza ya manga mpeza pomme mpeza pastek mpeza alobai pomme barnabe nalela efort na juge mwaseki obedi bambuma avec ma pomme ma fruit en tout cas eza fruit yo boboyo pa mokili eza makambo na ndenge mabe oyo eza na ndenge mabe moko oyo nzambe kaka il faut basa attention bayeba ke il y a ce que je dois dire et ce que je dois pas dire prophète wa nzambe babi motu nao prophète Nzambe bazolinga ba critique trop pour na ye pourtant baza faux prophète makamyo solo ba c'est faux pour prophète Denis siso andimi mutu se kaza véritable nandimi Nzambe parce que biloko alobelanga ekokisama alobe po aloba papa ma suko bongo motema to okufa papa matango abandi wana ayo andimeli Nzambe bayambisi nkolo tango akei na radio Africa numéro 1 soni abandé kokumisa Jésus après bakanga ye ba porte tawo ekanga ba porte azongeli susu nani misiki makasi bon esali que na erwala aye ko komandinga komana tia ake Côte d'Ivoire
siko bana na ye tango ya ote ya papa yemba bana ye papa yemba bi bana nga ba koma basali na nzambe minene souhait na ye na nzambe pe encadré bana wana basengi ye encadrement abengi bango adjoint na ye abaptisé bango na église bana bakomi na bonzambe makasi bana papa yemba esali ke jour aokende Côte d'Ivoire mwana moko ayebisi aprophétise abi papa okende te okufa mwana na ye ni nyongo ya moke ye mwana mso nyondo apesi profession wana abakadi bana na ye mwana na ye baba bina ozonga te akifu bana na bazo en encadrement ya Blaise Manzambe asakoli mambe bele pe utopia profession mona président ça l'attention pour la président de la République na biso aba otrahiri na baninga na ye ba otrahiri nde to komo mona ba traître ba quotidien bazo sunga été entourage zo sunga te banani c'est un grand prophète ngana ndimi parce qu'il y a un grand prophète et puis à seulement qui 100 000 € pour la protection à Kofi Fali bato na nyonso atango azo sala ngwa epsainga abi nazo senga nzamba protéger rebi ya misi Kofi JB Piana Wera bato sanga makasi lelo Kofi aye komona na pas na ye toi epse que non mambo yo lobaki je vais maintenant chanter pour Dieu. Alors, nous avons des musiciens qui sont là. Nous avons des Lisa, moi aussi, il y a le prophète Manzambe. Nous avons des studio à les obis, ma calamité ou sa succès. Nous avons critiqué, à Pengui, à ça, non. Tout le monde a dit que ça sacrifice pour un grand prophète, un prophète, on ne le comprend pas dans sa génération. Mais moi, je le comprends. Parce que nous avons vivre pas et puis nous avons soutenu sur tous les plans, oui. Sur le plan prophétique et sur le plan scénique, parce qu'il y a des producteurs, il y a la musique chrétienne, producteurs, il y a des donc, souci à ça pour les musiciens, profanes, il y a des soucis aussi de la langue. Mais il y a ce que... Non, il y a la vision, mais c'est vraiment un bon remplaçant, c'est un bon prophète. Ouais. Oui, il y a des gens qui sont millionnaires. Il y a des gens qui sa prophétie pour l'intérêt. Tu vois, il n'y a pas de gens qui ont été non. Il a semé 100 000 pour la bateau, pour nous toucher, pour protéger. Vraiment. Tu vois qu'il a cet amour-là et puis il y a donc moi je crois que c'est un type très sérieux, prophétie. Et alors, prophète Denis, merci beaucoup. Osa éclaireur en boka, tika to bien au bon. Merci. Osa éclaireur. On a pendé on a semé oya j'ai dit les émission. Naibio. T'es boss Miguel d'ailleurs qui est macambo vino na yo uta Paris et ya tu continue en prophète. Eh au kanti boss Miguel oni au solo la boss Miguel au solo la vino na yo boss Miguel. Miguel toyo kasango. Deuxième Nasenga na batu nyonso bazolanda nga bo désespéré te mambo ko simba mboko na biso simba tout sera tout. Toboya ka ba deuxième troisième mandat. Non, Félix a aussi deuxième mandat na e accueilli d'après bango. D'après écran prophétique. D'après bango nani Kabuya nani président AIP a IDPS a IPS ça les 10 ans après Kabuya soba oya passé les 30. Mais on est beaucoup dans le bâtiment. Mais ça vision na bango nde bazo mona ngo za bongo. Ma beso ki a fait ça sali e mo 30 ans. Mais ce ba makasi ya osala. Ba partenaire mususu ba sala makasi. Deuxième culte. Destino la Costino na Lille la France azongi ya. Azongi. Na ebité na tunika kanga na obeta nga kaka. Bote Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates. De na pesi mote na tura mbomba lembatable o ba beta na noté wana et puis Djonga de le meilleur restaurant il y a Paris parce que to kenolia kuna date to bata prophète de sobe atini biso a réduction ezala été pas Djonga de c'est Djonga dans les pêcheurs père Djonga de zaika etumbelia Thomson na etumbelia tabande alegi bandingari ke popia pe bato adresse net na opesa na bando pesa adresse net bakande na zolo baboy ba ebi Djonga déjà. On opesa l'adresse, merci Nide opesi na opesa ben numéro de téléphone. Trésor Chimbalanga, oyo bayemba na fere wana, fumo Scandinavie na Leli Suka, prêtre de prêtre, pratique Tshisekedi,
Ouais, les gars, président Félix, Zamba pas molé parce que c'est un bon garçon. Ah bah tu. Azala mutunanga banakala. Azala mutunanga tende. Patrick Azamo malam. Papa la bisoyo. Muto Joseph de Nuance a embellié. Ah, Joseph de Nuance a oyembela n'importe qui. Tant a embellié, mais c'est grave. Bienvenue Makanga, merci le grand producteur. Véris Wemba, Jackpot Petit Nangabiti. L'homme de l'Afrique du Sud, l'homme fort. Mutaoye mana wera, Souka. Ana mwana. Olo badate mutaoye mana frère Kingani. Kovo Kisopa, grand boss. Junior Kisopa, grand boss na Pesinombote. Sylvain Juma na Pesinombote, na Pesimbote na Winnie Mandel, Winnie Baouti na Pesimbote na Maman Anna Inyongo, na Anna Inyongo na Pesimbote na Maman Maman oyo nini comme ezokimanga Luto Luto appartient à France après Simbote pe na petit sanga Christelle petit sœur Christelle Onoa à son Altesse appartient à France après Simbote na Arthur Nzemene ko yebola mona mabele no ya Kinshasa grand bière nanga après Simbote na Efrata Mode le combo na Lyon après Simbote Bisusu na Olivier Belez l'homme fort après Simbote na Emenge Fortune après Simbote na bato belé oyo balinga nga ité na balinga nga bozotala nga surtout benemi oyo balinga nga te vraiment que Dieu vous bénisse na kamo ande botala nga mais na yebiki bolingi na bino nga mais nzamba pa mola bino na Simbote na Bourgmestre Alemba l'homme fort là la mona Bourgmestre là la mona muta abelisa mariage lokola été pardon premier na monde wa bien faire Alemba nga pe na mona Alemba Type wana ayebi ko béni mariage nzambe apamolo na Simbote na Fali Poupa na Simbote na Ferregola na Simbote na Grand Pao lelo 3 wana na mon côté à chrétien na Simbote na Frère Patrice Musoko mpangi de mpangi na sikozo sika na on peut faire Simbote te nga lobi na ninga mabete na seki kapo no kisenga mpanzi pasi ibanga Frère Patrice oboki so Frère Patrice lelo en fait tu as beaucoup de la yo te tokota libulu to sa ngai na Frère Patrice so sa réconciliation kala ça est bagité na kenati pa na to yambani to sololi tout ça on a parlé là ngai to continuer to ke au artiste bazaki 3 koto ya mokili koto ya nzambe José Zita mokonzamboka yamba vraiment tozo sepela apesi bana mibale moko comme na Fati Beto mususu Maman Denise Nakeo, président vraiment. Au premier temps, qui est juste au Yakawana, qui a ya. Il y a comment les là, comment il y a nani. Il y a frère Mike à la bague au babengani na président. Aya mbaka téléphone te Mike. Petit na. Bon donc boya mai ça la bien so ba somile moi lupango moi jeep. Quand même bandoi no baza wana baluka iska ola. Ayembi pe Fati Beto ayembi pe koto ya Kivu. Le quoi les sungi et puis la pesi ya misato na ngeko pesa mbote na Mike Alamba ye moko pe nzamba pa molai et puis Penel batela bana na biso malamu soki batela bana na biso mama Penel batela bana na biso to ya kozwa bango batela bango tolembi ko soutenir bango na pesa mbote lisusu na même na pesa mbote lisusu na Jean-Marie Lessi Roger Lessi famille Lessi vous avez un beau na ba belle fille merci maman vous allez bien au niveau ya émission lisusu na yebi obani biloko na donc na pesa mbote lisusu na ba staff na nga Jojo Bladi Alende Gaga, Yakani, Cicéron, je vous porte dans mon cœur, à bénir. Et Bao Bayoki Kombote, on peut
Bon, aujourd'hui, maintenant, comme mingi il faut le bureau. Le bureau. Pour un moment, on a mis des peu ça dit que batterie. Carburant comme ça. Nzamba pas bon. Donc, Congo va gagner, nous allons réussir, nous serons bénis. Amen. Et là où tu es malade, tu as des problèmes, je prie Dieu au nom de Jésus pour que le problème que tu traverses puisse avoir solution. Amen. Merci, Nayo. Merci, prophète. C'est la sécurité. Moulende Nayo, te moulende. Tout ça, il y a 5 jours. Et c'est une histoire. On m'a baka, on m'a pas un cas. Tu comme dans la contrat. Tu comme dans la contrat. Et quasi. Boss Miguel. Boss Miguel, oyoki masolo. Boss Miguel a maman Arche Mireille de Noé 87 à Boloko, Matete, Kozanga te mercredi, vendredi. Ah, il y a un mot beau, mais vous avez apprécié que non, boss de l'or, on a mis ça boss de l'or. N'est-ce que prochaine émission, on aurait tombé pendant ce cas. Tombé pendant te, ouais, au long à Gaga. Yusi balonga yo papa. Yusi balonga côté non ya kaka. Merci beaucoup papa. Et alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci aux grands caméramans, grands réalisateurs en même temps, Domi Sissabidimbo. Merci à toi, à toute la famille Kassongonimbo, maman Joséphine, de papa Hubert Kito Kassongonimbo, mon papa adoré. Bonjour, bonjour, bonsoir à toute la famille Willy et Bon, Jadé Doré Mayani, Dadi Kessi Achaka Songoniembo, Grazaï Naya Ramael Mayuku, ma marraine de luxe, Chimène Bounja depuis Turquie. Je te salue aussi, je salue toutes mes copines, Dolia Laetitia depuis Afrique du Sud, Rita Gamaka, Ashley la diva, Marthe Salimba, Yaba Salimba, Yaba Salimba, Yaba Salinda, Yaba Salimba. Bon retour au pays. Monica Salimba Kinzondi, Madame Olivier Kinzondi, je te confirme, petite soeur propre. Je sais combien ta soeur aime bien et je te dis bonjour, bonjour, bonjour de partout où tu es. Gabriela, la cadette de luxe. Tes sœurs t'aiment beaucoup. Je te dis bonjour, bonjour, bonjour à toi aussi. Pichou Mouzinga, ma coordonnatrice, je te salue. Je salue Dr Rams, le parent de Hop Trésor, et Dr Florette. Bah, ça couple mort, il y a un docteur, hein? Dr Rams, Dr Florette. Merci parce que tu as une consultation gratuite. Merci na couple on a la ligne binoming et un grand salutation à toi mon frère chéri, le prophète de la nation, prophète Yamoka Lubumbashi, le grand prophète Réasseur Sumbo, je te salue à maman Ursule, Nalinga Kaope Mingi, à toi GG Junior depuis Québec, de gros bisous à toi aussi, tu es dans mon cœur et nous allons nous retrouver prochainement.